Mambi la belle a tombo qui kuna moeta à lobby makamba vie. O vie wana suke comme aigri. Alingi kolande la vie nanga anile ngana jili sana. Kasi grand-père, alobeli grand-père bes bozo boziana. Alobeli o mambi. Nicolas Bayo kanate. O mambi la belle o beza boziana. Kasi vie o lobela vie bosiste. Bon moni photo fete. Photo fete o ami kangi ba tena TikTok. Mais oyo wala kagala yitsa do poto. Oyo o mambi la belle a lobela. Alobela me coupe buloba. Mambi la belle musicien profane amono de la couple buloba o musicien o ba musicien ya nzambe. Alobela vie rambo tina mama si. Aboke libango. De quoi mambi la oyebi que mambi la belle za na concert. Le 20 septembre na Madeleine ba bikuna e osala o pesimbo abo le 20 septembre na oki sango via bengi Madeleine na oki abengi Madeleine o Madeleine pe basala bonka bongo vie boza tika azotika mambi la belle saleni mambi la belle saleni mambi la belle le 20 septembre na Madeleine vie boza lingi nini na mambi na zo ba vie na yo o vie na kalmo pa tenga mambi la tomboki alobi nyonso mambi la bimisa bi wa chela e bakal alandi na ba visa wana mama ngole kinga mikolo yo telete yo TikTok wafna benga Ari Lotanga HM na to chapitre le propriétaire de Bruxelles na kaka Sandra akoposter biloko ndenga mesana ko poster te yarma bina mingi na église à pasteur Dodi prophète Dodi nan Sandra lina ba bote mais maman bila lobarate so moni poyi asa légende moni na Congo tozala maman bila belle légende tozala When your body needs extra immunity support, Centrum Immune Support is there for you. You did it. Drive now. Let's go calma yo. Oh calma. tozala na légende tozala maman tozala couple buloba omoni basala la pouille et le beau temps bakenda wapi couple buloba kebeka beta na ipoto badilango nalobi sikoyo bakali le 20 wana na soli na to chaplice il y a les propriétaires à Bruxelles to chaplice na HM Ari Lotanga bebi ba la langue ba la simple bato nyonso ya Bruxelles ya kala babengi nga balobi na Madeleine jour wana ezalaka nake Nairobi na nzonga na fofe bitoke ebi bilamba olati lokola ozwaki mpe bapla kasi mikolo ekomi kaka so obengi tonton de tonton oza basket moko eza oza na bablouse tonton de tonton ozopanza kaka azopanza nazalaki lobi bakali tulanga nani wana honorable Patrick Munyom honorable Patrick Munyom alobi bazosomba 100 billets voilà concert maman Bilabel le 20 septembre ok ngasko Tiffany Kimbeni na Londres na Bénédicte Mukanda la française babaki bazala pe bazala bakali nga souci na ngeza maman Bilabel à première partie na ye basala dio yana sindi ba fleur lo wa ndunda moni yoza mona what te leka yaya ete kam na la mona roi pour papa chef coutumier na longo ko mwana te na miloko mo est possibilité zalate ensemble musique ebeta mabo du Cap la merveille ko yata na concert mambila te fali obligé to senga yaya to ko senga yaya po yeba to ba so bengi ka fali et comme une monotonie faut benga mingi yaya fois ça le moni comme ça légende vivante au mona Congo légende vivante et ça yaya au moni les restes ali pour différence c'est ça légende vivante na légende à pamba kaka parce que vivante et ça la vivacité et ça l'importance c'est quoi importance on est là yaya à roya mais bakalinga na préféré le 20 septembre au moni Madeleine eza place au bungate batou fait c'est mieux que monde bat ba réserver ba billet na bango bon pour la concert on a les fait il faut vraiment asuki ça pour lobi muto na zo tirer bakal partout il faut asuki ça et concert betami sold out après mambi la bête okene na Adidas Arena et mambi la belle orbite Adidas après Adidas mambi la belle orbite hippodrome
Mamie la belle avec un conseil à défi hein. Na solo boss dit David Manga lobi. Boss dit, il y a dans un conseil. Ba ya Thierry Monga. Vendoule. Ba mambi la belle. Ma Thierry wa Maman Marlène. Il y a Thierry Monga wa Maman Marlène. Ba lobi. OK. Bango ba koli na musique ambila belle. Ba tu ba koli na musique ambila ekoyinda ba. Et puis Gauthier Mascotte vient nga, les grands producteurs. Aba yé perouya. Ayo soutenir Mambi la belle. A Rosal ba turambo ma ba ya. Tu as même ah songi songi. This is Kanye. She's not in competition. She's just focused on becoming the best version of herself, one day at a time. First thing first, a quick gym session to shake off the lazy. No excuses. Bakali. Presse. Bien habillé hein. Comment on Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neolife. Comme on est trienen, tous en a qui est nango ça soit ils ont 60 capsules na kati, tous en a mini nango azana 120 capsules na kati. Trienen na sala ami. Premièrement, trienen yo, ils ont pour nous sur famille là à tous en bonne santé et aux malades au qui consommer trienen. Trienen a ça produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso
aye ko booster yango et trienel penza ya liboso kutu aye na ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisa ndenge na misuni batiaka bakisi esalaka ebomba misuni na bango ntan molai na bafruit bavege biloko nyonso tozolia etonzi na bakisi na kati ye sikoyo aye ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na sante na biso nde esalami keno tokoma ozwa maladi oyo tozwi ekomi lelo nyonso akoma bamaladi batension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki selile ezongi en vie soki alaki akobela akomi en bonne santé nde mpe osaki nga na yo tozala mpe en bonne santé. Alors le quoi toliaka chaque jour il faut peut tomelaka ye ayeko sala musala lo basikoyo et à part ça ayepe à part ça asokolaka pe makila asokolela biso makila tant omele makila na biso sokwami baseli na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant la capacité ya kwa sobe ba nutrition ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on liaka pour ma bomwe tonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souté mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya o to zanga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc trienne ndenga zaboye to ozobela te ozobela maladie nyonso santo sanango ça to c'est la triennel asa bena bien pour la santé mutu nyonso donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa na misusu ozala kuna obino yango za pour na maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tona bi nyonso alors soko bengi biso na numéro nanga so osali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D orozwanga na WhatsApp osali nga message to voice expliquer nga malade nyozango na comme ça pour ça le tanga moko na obosana comme ça na ko ebisa yo ko utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage eza ebele to ko lukinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques ba témoignage to zana ngoye ba vidéo to zana ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité au sala vidéo amulai yango na vraiment ça bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique mili langa ye a booster énergie muto amela trienne na za muto azala bandi na âge à 12 ans mata amela trienne ya ba les autres ça ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso to lobela ka on a vidéo mususu oyaka to lobela ka pelo to lobaka trienne na lobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya trienne luka biso na numéro na pesio to lobela yo na expliquer yo trienne ou bien otinde loku na expliquer yo trienne ou bien otinde loku tu photo na ye na explication ni nyonso ceux qui peut comprendre en anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage muto AVC lukanga na opesa yo melela nga trienne no yo oza problème nyonso to na bi problème nyonso santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soka ye avant to bande traitement PCK au poza bat ba melaka o babiki au lieu dépenser na traitement milai to zana ngo pe kuna memelika ye pe komi bien juste solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo trienne
dala nazobela te me namelaka yango moi eza bafungama eza ya ngai dala mela edie na ntongo oyo moko ya pokwa na ngai oyo nabeka itakunoni ngai ye nabela te mais naselaki kani na simino ke nazozobela te mutu nyonso amela abon attendez sale soki ozwi ngai soki omoni ke no olingo luzwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit atrier toza baproduit neolife neolife wasila so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza teme ebele lukaka mpona maladi nyonso o problème te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladi nyonso asthme maladi nyonso diabète moto ana sida ata moto ana sida esila te me ekomisa moto amona na bien sante kitoko na miso ya bato suki kitoko mamiso kitoko toza na kisa bongo o moni neti ye soki omele mpe bamama balingana bango tioko te bamama balingana tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton akokomisa te kitoko oyo nzoto sante ekangami yaka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais sante nzoto akomisa sante ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati na esokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo pnl solution luka biso partout na numéro na pesi bino to na chaîne otayela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout place au monde les chekutani na oyo